Bande Kobatali mbote na bino pe boye malamu na deuxième partie ya Nyulu Kunganda ya Banganga. Otozo ya mbali susu pona bino papa Nkusu. Bozali Zali sanganza komba bilenge bapesi toli eza bongo tango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanga nini pote otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele. Boyebi ke o ezali émission ya mibale otolengelaki mpona bino mpo tocontinue kosola masolo etali mouvement vuva mupe masolo etali mfumu kusu ya solo tolimbolaki na émission ya liboso masolo maike oyo etali ye abetelaki bino nzela na ye parcours na ye ti lelo akoma kobunda mpona bayindo kasi motuna moko ya motuya ezali avant tokoba na masolo etali deuxième partie ya émission oyo ezali papa Nkusu d'abord topesi yo matondo mingi. Mbote mingi nengwa kabea elongo na bandeko balandi banso na bisika biye bazwami mbote mingi papa Nkusu pe matondo mingi po oyanoli na invitation na biso pour une seconde fois po tokubana masolo kasi yebisa biso bobandi mosala oyo ya kobundela bayindo wuta kala to pe bobandi kaka il y a peut-être 5-10 ans. Oh tobandi kala penza tobandi kala tokolikia makambo ebandi bomwana ndenge tolimbolaki na émission elekaki kotelema penza 81 tokei Mbanza Ngungu tozongi Kisasa nde wana kasi kotelema lokola mutu mokambi nde wana 94 tobimi kasi kotangisa siku 91 tobandi kotangisa siku mibeko ya bikela pe oyo esalaki ete na 93 tobimisi sango oyo libanda tosali ba campagne en plein air na Kinshasa totamboli pe bongo totelemi lokola mutu ndenge tolobi 94 tosali basale ebele na Kinshasa tosali ba émission tosali ebele yango moni ba mosusu bazosutuka lelo kasi na bandi bilili oyo bozotia ezomonisa bato ete depuis okutu wana bozomonana ya 2000 ya l'an 2000 na zo avant baboma musée. Ah d'accord. Kasi bandeko batali boyebi ke ton to sola ki to telema ki na motuya na motuna moko ya motuya o ezalaki rencontre ya fumu kusuna fumu Kimbangu pe bokutani na ye na Yesu Kristo ya solo to sekaki peut-être lo bindeni akokutana na Yesu kasa kolimbo la biso na émission to kosala na yebi ke bozo zela biyano na o etali mituna wana mibale kasi to ko bananu boko zwa biyano ya mituna wana yebisa biso papa Fumu Kusu le 6 avril parce que tobetaki c'était na date wana na émission na première partie elekaki le 6 avril utai ko lekato monaki bilili yango wana pezola kisa célébration wana yebisa biso célébration wana tina nango penza ya motuya eza nini matondo mingi le 6 avril ezali mokolo monene pona bayindo po pamba te wuta mondela yaki awa abebisaki bomoto pe bomo ya bayindo bayebaki lisusu bonzambe te to botata mokeli te na bongo tango baza kotanga na bible oyo ezalaki ezaleli baza kotangisa bango mateya oyo mondele yaki nango bayindo bayebaki kaka ete moto asala bamiracle alobisa bababa asala boye eza kaka na ngambo ya bamindele nde bayindo bazali kokanisa alors sikoyo mondele azodesine zabolo moto mwindo nzambe na banjelu wana na loposo ya mundele Adamu na Eva mundele Yesu mundele basantu nyonso mindele alors moto mwindo na enseignement wana ami yinaki ayini boyindo na ye bazolakisa ye na batombo kuna beskelete ezobima ya bayindo basatan bandoki tout ça donc moto mwindo akomi kobanga ndeko na ye oyo azongi mokili ya molimo ezala mama na ye ezala tata na ye moto mwindo akomaki kobanga
akomi kolula ki mundele aluli mundele akonsidere mundele lokola nde nzambe akonsidere mundele lokola penza nde libota ya nzambe soki mutu mwindu akomi lokola neti mundele amoni lokola neti akomi lokola nzambe donc mundele mutu mwindu akomi sima to na se ya mundele siko le 6 avril 1921 avant oyanola ngai ozokoba na eyano na yo place moko outi koloba tout à l'heure na épinglé yango obi mundele otalisa na bato ke basantu nyonso baza mindele nzambe aza mundele mais soki totali malamu na église catholique lelo oyo bakanja na anuarite baza mpe basantu parce que toyokaka mpe santu bakanja osambelela biso etc. alors bango baza bayindo te mais mundele akomisi bango basantu omoi teke esika wana mwa bososoli ezangi batondo mingi bakanja lobi awawa na 1980 81 82 zela tosilisa tozwa koyanola yo oyoka ntina ya bakanja tozopesa opena elembo yango tiela mpe bandeko balande nde bongo sikoyo le 6 avril 1921 na mboka ngombe kintsuka oyo ekanganaki na mboka nkamba na Congo central kuna nde mfumu kimbangu mokolo yango abikisaka mama Kiatondo oyo azalaki presque mourante donc toloba agonisante donc asi akoti déjà na coma oyo bazo si balatisi bilamba bazozela kaka atata motema kaka awa nde ezoningana mfumu kimbangu asimbi na loboko abeleli alobi Kiatondo lamuka sasuka mulendo Kiatata mpungu tulendo abeleli na komboni na kombo ya tata keli likolo na se mpungu tulendo alobi sasuka mulendo Kiatata mpungu tulendo we mudizina dia tata mpungu tulendo nde wana mama Kiatondo alamuki azongi nzoto makasi akufaki te alamuki te ya docteur ndenge nini soki seki mutu akoti déjà na coma ya 2e to 3e degré eza liwa te mais asi akomi déjà kuna na kati ya liwa pamba te na ye monganga soki azalaki na hôpital aza pena lisusu sûreté bien que 1 minute ou bien 1 seconde avant la mort c'est la vie. Amoni, mais c'est le désespoir. Qui ne peut pas dire la mort. Merci beaucoup. Ok, alors tokei wana mais kozongisa ye na état normal hein na losambo ezalaki miracle ya munene parce que apesi ye tonga te asali babisalasala ya banzete te mais asimbi ye mpe abeleli ekeseni kamea moto akufi zela wana mutu ya yambo miracle ya liboso Fumu Kimbangu asala oyo asalaki na kimokolo mpona bomwana bongolaki ndika kopole ekomaki ndika kitoko abongolaki lisala soso na ntango nakopesa bino ata foto ya mama Dina oyo Fumu Kimbangu abikisaki akufi lero azalaki mwana moke ye akufi asali 3 jours Fumu Kimbangu azongisi ye lisusu na lokola Lazare lokola Lazare ko alors omoni sikoyo ke atozoba nano premier miracle ntango asali bongo ekamwisi bato alors sango epanzani partout ke Kimbangu abikisi mama Kiatondo oyo bato nyonso bazali kozela kokende kokunda alors esali sikoyo ete sango wana epanzani moto nyonso aza na ndeko na ye azobela bakokende susu hôpital te bakei mbango epai ya Mfumu Kimbangu yango esalaki bahôpitaux oyo ezalaki meme ya Mbanza Ngungu na babiteni wana nyonso ekangaki bato bauti Angola bauti Brazzaville bauti Kinshasa bango nyonso bakomi komata nkamba mpona kokende koyoka sango ya lobiko ya bayindo mpe komona miracle oyo nzambe akaniseli bayindo ete motelemisi bakoka ezaka na ngambo ya bamindele nzoka na biso mpe bayindo tozwi motelemisi bakoka molobisi bababa na ntango wana tokomi na ya biso mobikisi elingi koloba nini Yezu mobikisi ya bamindele lere bakoti na bowumbu epai ya baromain lasona nde miracle ya liboso Mfumu Kimbangu asalaki yango elakisi ke bayindo mpe ngonga na bango ekoki bazwi ya bango mobikisi nde le 6 avril esengeli bayindo bazongisaka matondo na tata keli likolo na se akaniselaki biso lisusu mpo tolongwa na bowumbu tozongisa relation na tata keli likolo na se. Donc tolimboli malamu le 6 avril eloko yango ezokache ya motu ezali miracle ya liboso Fumu Kimbangu asalaki na nzoto ya mama Kiatondo. Signe ya
kozonga na relation na biso na tata keli likolo. Au moins te sika wana otie baindo na kati ya confusion parce que bayebi Yesu Kristo olobia olimboli pe malamu ke yende nzambe ya mindele biso pe tozu o ya biso. Donc par là olingo bisa biso que baindo nyonso à travers l'Afrique, à travers le monde batale na nde fumukimbangu. Nde fumukimbangu. Nde nzambe ya baindo. Au moins esali mokili moko na banzambe mibale ata ye mona badir na au moins te esali bongo te. Yesu aza nzambe te. Yesu nzambe te. Azali mwana ya Marie. Tata nae Joseph. Donc tout ce que la Bible nous dit sur kobotama ya Yesu eza lokuta. Mais Yesu abotama na pasi ya kobota. Ndenge yo po botama na pasi ya kobota. Donc on certifie que Yesu aza mwana Joseph aza mwana nzambe te. Mais en même temps, le bien Nzambe ya mindele. Te yom tozo lo banzambe ngate. Le bandele le bien mobikisi. Ngana lo bi mobikisi. Soki aza Nzambe batu nyonso na mokili bazali banzambe po bakelami na lolenge na elilingi ya Nzambe. Alors zela te alors pona likambu ya Yesu. Botika ka koloba te azali se mwana se moko ya Nzambe. Parce que mama na ya yebani Marie. Mwana zanga tata kozala te. Alors soki tata na yeza Nzambe c'est que Maria kozala mwasi ya Nzambe moni keloko wana kozala mabe. To soki wana papa Nkusu tozo sola masolo eta le 6 avril. C'est vrai que na MC bino motuna ya motuya o tolengela ki o etali rencontre ya Fumukimbangu Fumukusu na Fumukimbangu pe ya Fumu. Bozo yemba kaka, bozo bina kaka, bozo tia mabonza, bamsusu bazo tutuka. Kwa mitango mulai bongo? Matondo mingi, mokolo moko mobikisi ya bayuda azalaki koteya. Ateya banda tongo ti butu. Mokolo yango nzala esalaki o lisolo bayebisaka bino te abongolaki bamapa na mbisi ekomaka ebele. Pona nini? Po awumelaka te. Ya komi yango wapi pa umelaka? Ekomama na Bible. Toluka yango. Matondo. Yango esalaki mokomusu bato baya ebele. Omoni sango oyo bakoki kolobela yo na mbala moko te. Mais kiliti mobimba ezali na ba étape na yango. Toza na eteni oyo tokoyemba mpona kolamusa makanisi ya bato. Tokokota na mateya. Tokokumisa to tokoyamba bandeko na biso bakomeli biso. Sima nango tokotia pe masungi. Soki tosilisi masungi umelaki soki umelaki ozalaki te na zalaki yango na lobi masungi umelaki penza ezaka pona molongo po bato bazebe po ba panier pe yaki ebele tondaki penza panier ekoki kozala ekoki kotonda ekoki kosala ndenge nyonso wana ezaka commentaire ya journaliste parce que alingi akommente ebele ya bomengo na ye oyo mundele azomema wana komantaka yango te. Merci beaucoup Fumukusu. Yebisa biso na esika wana tomonaki bandeko nyonso makolo ngulu. Kozala makolo ngulu mpona mouvement vuvamu elakisaka nini? Elakisaka esika oyo ozoniata pamba te mabele eza bopeto esengeli bopeto wana ezwa pe yo na nzoto nde ntina wana tolongolaka sapatu mpona kozwa bopeto. Siko tango oteyaka tango ngonga ya mateya ekomaka bose referaka na buku nini po boteya bandeko oyo baye kosangana na bino na mouvement vuvamu? Tose referaka na tradition orale elingi koloba tozalaka inspiré kozwa mateya botata mokili oyo eza na mokili ya molimo nde kopesa epai ya bayindo lokola mobikisi ya bayuda azalaka koteya azotala na babuku te lolenge moko wana buda pe atali na babuku te maome pe atali na babuku te lolenge wana pe sango Mfumukimbangu bakobandela yango na buku te pamba te soki todefi le poto la tradition orale précède la tradition écrite eza lokola yo oyo kokoma ekowuta nano na molimo donc tose referaka na mibeko ya bikela pe masolo ya mayemaleka ya solo ya biso bayindo na bokomango na kati ya buku eza kokende kokoma mamalembe. Mais pona nini ba exemple nyonso ya Fumukusu eza semblable na oyo nyonso eza na kati ya Bible pe na bozalisi ya Yesu Kristu na nzela na ye pe na parcours na ye? Matondo mingi po pamba te yambo nano
mokili mobimbe kelami kaka na mibeko baprincipe nde ekeli mokili bon baprincipe na bango esungi bino mpo bose référé alors biso tokose référé na baprincipe na bango te yambo nano bango base référaki na baprincipe oyo biso totangisa na mokili Afrique berceau de l'humanité Afrique berceau de l'humanité biso bato totangisi mokili biso bato tolakisi mokili oyo nyonso asengeli bongo koyeba sikoyo lokola bayindo bavandeli na kati ya Bible bavandeli na kati ya Coran soki olingi kolobela bango oyebisi bango tomoni makambo obozomona tala epai na bango bamindele oyo bayaki na sango bango epai na bango ezalelaki boye sikoyo ekomi tour na biso botala mpe epai na biso lolenge kani biso tosengeli kozalela mpe kosalela nde motindo wana okomona ndakisa tolobi boye mina bandeko nyonso bazotala biso ntango bazolanda fumukusu malamu ndenge azoloba bakososolaka lokola nga na tuni oyo tout à l'heure ake me na mituna nyonso ozotuna ye azoloba kaka yesu mpe ntango asalaki boye yesu mpe ntango asalaki boye mokonzi ya bayuda ntango alobaki boye amoni te ke azwi na ye kaka référence epa ya yesu merci lokola oyanoyi na motuna wana kana yebisa yo boye référence balobi na yo tala ndakisa mondele atongi mboka na ye mais pai na yo atongi te référence oyo moko tonga te kasi yo moko fo tonga yango siko oyeba ete olie olulaka biloko mondele asali yeba ete mondele milulaki yo mpe milula nde ndimbola toza kopesa Fumukusu na en plein culte il y a le 6 avril tomonaki ndeke moko likolo ya mesa na ndeke wana abouge te ake place moko te omoni te ntango bandeko bazotala na bilili bao bazali wana peut-être bayebi ntina ndeke wana kasi bao baotala na molili baoloba omoni te oyebisaka bino azalaka na kindoki azalaka na mwa ndoki moke mpo na elamba na ye ndeke wana yali sikoyo na mesa na ye ndeke wana mpe avandika wana obouge te epuis te oyo omona su ndeke wana likolo ya nzoto ya mwana ya Fumukusu awa otambola na ye avandi na ye partout azoleka na ndeke wana na nzoto omoni te ye lokola mwa bondoki moke omoni te kozoyebisa bango te ndenge ezalaki mpenza efali oloba Tchaku Fumukusu kombo na ye Nkusu na Kikongo na Lingala Tchaku oyo abotaka na bowumbu te elingi koloba sango oyo boza nango lelo ezali sango ya bokonzi ya bayindo oyo ezali sango ya bonsomi lokola bokonzi ya yambo ya bayindo ezalaki bokonzi oyo ezalaki symbolize komonisama na elembo ya Tchaku yango wana na eleko oyo Fumukusu azali na Tchaku oyo yo symbole ya bonsomi ba ete soki Tchaku wana ezela si ça papa Tchaku soki awuti zamba aye na mboka avandaka pembeni ya mutu po aimitaka maloba ya mutu wana yebani na lokola imitaka maloba ya mutu apusanaka pembeni ya mutu akomaka ndeko ya mutu aza na badiscipline alors na kati ya discipline wana yango nomonelaki ke Tchaku wana avandaki azoningana te nde discipline epesaki yebisaki ye ke tozala na mayanga ni faut pas oningana justement pasi esalaka bayindo balobi asololaka na banyama aza kaka mutu ya bakisi nzota kovivre na nyama mpe akanisaka nyama akanisaka soso eza na bato mosusu lokola bokolaka basoso ne malamu azotambola basoso bazolanda ye nyama za na âme aza na corps aza na esprit te wana erreur otangelaki epa mondele obengi yango erreur point mais parce que alakisaki yo te ke nyama azali lokola yo aza na raisonnement mais oui nyama aza na raisonnement aza na réflexion aza na nyonso sikoyo yo moko omoni te ntango neti biso baoyo toya bapaya susi na bino motu ezalaka baoyo nyonso basosoli nanu te basosola baya mpo tobunda mpo na ntina bayindo biso baoyo toyebi te ntango toye tomoni perroquet Tchaku avandi likolo ya mesa apo tomoni ye likolo ya mwana na yo ya mwasi ayo otambola na ye omoi te kointerpele biso mpi tokotrouve yango un peu bizarre matondo mingi kasi mokolo yango ezali libaku malamu lokolo ozalaki wana ntango ozotuna mituna nzoka lokolo omonaki bizarre ifale otuna pamba te eleki te yango totuni te kasi otuneli lelo na émission osali malamu tosi tolimboli toyanoli Tchaku eza kisi te Tchaku ezali elembo ya bokonzi
Chaku azali elembo ya bondeko ya mutu na nyama. Chaku azali elembo ya bonsomi. Ya bonsomi. Matondo papa Nkusu. Ya wana moni bomona quand même na ba chef traditionnel, ba chef coutumier baza ko tia elembo ya lisala nkoso, lisala chaku oya mutane ezolobake toza na posa bonsomi. Matondo papa Nkusu Tozoko Bajes qui est là ni on va dire un grand merci au salon de coiffure et soins Miss Jadel, c'est sur l'avenue Kasavubu à Bandal Chibangu. Ce sont eux qui nous maquillent et nous rendent belles pour cette émission Nilo Kungade Banganga. Et nous remercions aussi l'hôtel Veste de Presse qui nous reçoit pour enregistrer cette émission, sans oublier toute la grande équipe technique. Nous reviendrons sur vous. Alors nous allons souffler toi moi extrait à Milulu et Salamaki le 6 avril Kunana Mongo Congo na Mongo Congo na Mongo Congo na Matadi Mayo et pas wapi mouvement Vuva Mubasangana qui pour na célébrer jour il y a le 6 avril. Tata maman kaka la bataille pour l'Afrique. Yonenge bomoni mangombe tobi na kati ya mboka huyo. Kuna kote ya bilete. Tukundra mutema, tukundia nzambe komi pene. Miko kundia nzambe bino mozote ni lango wapi. Etikali mukaya. Le président Kabila yena mukundia nzambe parce que mukundia nzambe dans les responsabilités de misale la route na mukusa. Mukundia nzambe est un Occident. Il y a un Occident qui est créé. Dans mon candidat dans le lobby, on a tout longa. Si nous parvenons à introduire des Bibles partout en Afrique avant que la révolution ne s'y installe, l'Église y survivra sous n'importe quel régime, même si tous les missionnaires en sont chassés et si toutes les églises y sont fermées. Alors, nous tenons à mettre à la déjà la Bible. Il y a n'importe quel régime pour résister caca. Parce qu'il y a des moyens de bisou. Merci beaucoup, Gérard Skélani. Pour l'extrait au Tolandi, il y a événement, il y a le 6 avril, Monindeni, Milulu, les Kakikuna. Topesi, un grand merci na Moko ya Balandi, à Niluk Nganebanganga et Frazimbula, à Zana Paris. Darius Sosila, Yepaza Moko ya Balandi, à Niluk Nganebanganga. Viviane Waou, Yepe Lokola, Tobo Sanité. Monsieur Induludeo, Monsieur Dede Mupasa Lukobo, Yepaza na Lubumbashi, à Moko ya Balandi, à Niluk Nganebanganga. Et un grand merci à Doris Malalé, un grand merci à Michel Mumbelo, Dominique, un grand merci à Lydia Kalenga et à Kabibi Kaloubi, sans oublier Tosha Lombi, Bango Bazana, salon de coiffure et de soins, Miss Jadel, je vous ai dit, nous sommes maquillés par Miss Jadel, située sur l'avenue Kasavubu à Bandal Chibangu, en diagonale de Michael Cosmétique. Papa Koussou, Tozo Kobanama Solo, Nabiso, Tosoli, Nao, et le 6 avril. Yebisa biso polygamie eza na place nini na mouvement Vuvamu? Na tondo mingi tokoli qui a été polygamie ezali botata mokeli bonzambe mokili ekelami na polygamie et non na monogamie. Limbola nazoya mwasi aza na batango mobali aza na batango te. Omoni mwasi akoki kovanda na mibali mibale te, kasi mobali akoki kovanda na basi mibale to misato to pe minei. Pona nini te mwasi avanda na mibali mibale te? Mwasi akoki kovanda na mibali mibale te po pamba te mibali bakoya kobotisa ye. Lokola bakoya kobotisa ye, soko mibali mibale na kati ya ndaku, ye mwasi ye moko mwana kozala ya nani? Donc mindeye basala ki polyandrie bango pena ndeye ozo massacre quoi. Parce que tant to bengi polygamie za mobali na basi ebele. Polyandrie ezali mwasi na mibali ebele. Mais ya solo polyandre ya yambweza Eve. Aboti nani Caïn na mobali étranger. Aye kobota nani Abel na Adam
yango wana esika polyandrie ekotela mpe ekotela epai na bango matondo mingi tokangi parenthèse wana en même temps osenga na bapasteur oyo bamoni ki papa nkusu esika wana mpenza alobi peut-être oyo esengelaki te ou bien bango baa na biyano ou bien baa na explication mieux que oyo ye apesi parce que atalisi ke même na kati ya bible makambo so elobami wana eza cohérent te ou bien eza incomplet numéro oyo eza affiché bas de l'écran obenga ozwa producteur ya émission okoya mpo oya koyanola ou bien oya kocompléter ou bien oya kobongisa oyo nyonso fumu nkusu alobi na plateau oyo tozonga na masolo etali il faut swako tozonga na oyo etali polygamie na mouvement vivant te polygamie na kati ya mokili senga atika na mouvement mpona yambaki oyo aloka chef spirituel atako naza chef spirituel mouvement vivant ezali mouvement ya bayindo banso bazonga na esika oyo babungelaki yango wana société nyonso eza société polygame et non monogame bamindele baza na bamaîtresse na bango c'est la polygamie ozomona alors nazoya mpona nalimbolaki société nyonso soki botie société monogame eza société ya kindumba yango ekosalaki na société polygame basi bakotelengana na babalabala te baso bobala bango ebelebele bakozala na bango bavandi na mabala bakosala bondumba te bakoyendayenga te nde justification vraiment qui tient debout pour un mouvement vivant na oyo etali polygamie justification toza na eloko ya kojustifie te eza na eloko tokolakisa à démontrer et non à justifier. Merci beaucoup Fumukusu tokota na sujet parce que ososoli malamu matondo mingi matondo na bandi moko na moko esika azolanda azocomprendre azososola parce que bien que Fumukusu se référait na Bible mais quelque part boomona que azoluka apporter peut-être indo mingi basosoli nanu te d'après notre compréhension na o nyonso ya zoloba Fumukusu mingi batuni parce que mituna belé tozui na deuxième partie émission oyo ezali na o etali yo penza moto bino bato parce que na mouvement vivant bolobaka bino voilà bino bato abima ya Fumukusu na makambo etali ko bunda pona tina na bayindo en ce qui concerne le blanc ezo cadrete na ba o wana yebisi bango nini ignorance na bango nde ezolobisa bango ke ezokadre te mpo na nini mpo ye balakisaki eke na kimutu mwindo egale mangwanda ce qui est faux mais c'est lokuta eloko oyo eza na nkota na bino te vocabulaire nango ezalaka te liputa euta na français te ozomona elamba eza français te tosalaki bilamba biso bayindo na baye batangaka bible ningi nalakisa bango eloko moko ka kuna mpo mbisi fo kopeshe ne ebale esika azalelaka tanga mokanda exode chapitre 3 verset 19 okomona ke yawe azoyebisa bana na ye mpo bokende maboko pamba te botikala kodepouye baegyptien na bilamba na bango soki bokoti na histoire ya textile bokomona te biso bayindo bato tosalaki bilamba liboso ya bato banso biso bato tolata liboso mpe bongo soki meme na classe yango ntango bozalaki kotanga balobi ke bakoko na bino bazalaki kolata bilamba ya rafia totya nano bongo me bilamba ya coton toza na machine artisanale oyo ezosala batisi ezali machine africaine bolingi botangisa bato ke bakoko ya bayindo bazalaki na bilamba wana ezali lokute mpe eza bozoba poni nalobi na bandeko eza bozoba parce que ebele na kati ya bozoba bazoloba ah non omoni ye alobaka nini kasi azolaka bilamba mindele azala telefone tika na sili dernier cri ya Samsung azosalela batelefone ya bamindele azosalela boye ntango olobi ata yo moko na monoko Samsung est-ce que ezali marque américaine européenne africaine te eza asiatique omoni yango sikoyo eza asiatique sikoyo soki asiatique alobeki eloko ya mondele asali Motorola nga na kosala te est-ce que lelo identité asiatique na technologie mbele emonani te mais sikoyo nalimbolela yo ke telefone oyo bosimbi portable à travers le monde moto asali yango eza motu mwindu nkombo na ye te Samson azalaki patenté na 1971 na États-Unis d'Amérique et technologie oyo nyonso bozomona développement scientifique ya monde evandelaki en Afrique biso baafricain bato tofaire développer monde na technologie na yango
oyo lelo bazokumisa bazokanisa ke ezali technologie européenne ezali technologie africaine. Même na NASA esika oyo bamatisi bafusée bandeko na biso ya kansonda nde bazosala kuna na NASA oyo bamatisi fusée. Donc esengeli boyeba boye na histoire ya technologie na histoire ya évolution scientifique ya monde nyonso ebandeli bayindo bato basali téléphone bayindo basali frigo bayindo basali machine à dactylo donc machine à écrire bayindo basali aiguillage à train bayindo basali lampe tempête lampe tube ascenseur nyonso eza bayindo me na kati ya bowumbu omoni eza lelo lokola l'équipe française abimi champion du monde mais bajoueur majorité bajoueur africain lokumu ya bafrançais matondo fumukusu tozonga mwa mokie parce que motula moko bapesaki biso kasi tobosanaki kotuna susu parce que moto moko asosolaki malamu te ntango totunaki yo fumukusu aza na basi boni matondo mingi mais ozotika mpe motuna ya kokutana na yezu na mfumuki mbango tozosisa na yango parce que tokomi okende toza na mwa miniti ebele mpenza esengeli mpo limbolela biso esika wana Fumukusu aza polygame. Merci beaucoup. Tomoni yango même na bilili na le 6 avril nde nini banengwa babenga bango bongo bavandaki pembeni ya Fumukusu kasi tokomi okende tobombaki ntango mpenza ya motuya mpona motuna oyo tolengelaki parce que yango nde tosisaki nango émission dernièrement la première partie oyo bandeko mingi babaki tokozela mpenza toyoka biyano na ye na oyo etali bokutani na ye na Fumuki Mbangu mpe na Yesu Christ to banda no bokutani na yo na Fumuki Mbangu olimbeli biso sali biso mwa synthèse ya malamu oyo bandeko nyonso bazolanda bakoki kokanga mpe kososola matondo mingi na masolo na biso na 1981 ntango nakemba Nzangungu esika na periode ya Pâques namonaki vision ya Fumuki Mbangu me ngai vision na kobenga yango vision ntango eloko ntango maye namonaki esali ebungi kasi na bomoto boye nazomona Fumuki Mbangu bazoya na ye na bachaine na maboko na kingo bomoto ndenge na telemi boye na uti mes bazoya boye baleki nga liboso wana na 4 policiers mbila baleki ya bayindo ko ya mindele ya bayindo na bachaine na ye ya minene ntango bakoti na kasho nde namoni sikoyo vision ebungi sikoyo nakomomona makambo nga namoni eza ndenge nini nayoki sikoyo pression moko na kati na ngai ifo nakende noki na ndako nasambela nde nakendeki Mbangu na ndako nasambeli nasi nabetaki lisolo na émission mitaki koleka oyo ezalaki kolelisanga mpona pasi ya bayindo nde nsima nango nsima mikolo nde Fumuki Mbangu ayi koyebisa ngai te mosala oyo na bandaki donc oyo bango Fumuki Mbangu babandaki oyo basukisaki na yango toloba lokola le 3 octobre 1921 mpo bakangaki bango nde bongo biso tozwi bokobi na yango continuité na yango tokoba mosala wana yango wana sikoyo toza kotangisa mibeko ya bikela mpe kokundola mayema bombama lokola komba Fumuki Mbangu ezoloba mozipoli ya mayema bombama sikoyo akoma kocontinue kobimela yo to bandaka abimelaka oyo na date wana opesi ti lelo soki nalobi ke banda ntango wana bongo maye nazokoba ntina lelo tokoloba ete boyokani maye tokolobaka maye tokoteyaka bayindo ewutaka bobele na Pemba Kalunga ewutaka na bokonzi ya Fumuki Mbangu Pemba Kalunga ndina Pemba Kalunga nde botata mokeli oyo eza kokamba lokola toyoloba monde céleste ya bayindo na temple na bino kuna na Matadi Mayo tomonaki foto ya monene ya Fumuki Mbangu et à chaque fois moto akoleka akongunzama akopesa losako elingi kolimbola nini ezaka foto elingi koloba Fumuki Mbangu akoki na lokumu solo na foto wana obotie wana me nalobi yo soki okuti foto na yo na ndako ya nganga batoboli yango miso to na kati ya ndako na bino mutu moko adesine abakisi babiki abebisi yango to mutu moko azopasola foto na yo okosepela ça n'a rien à voir na ndenge botie foto yanola nanu tozosolola po oyo basiko tina nini basalaka bongo
soki bapasoli photo na yo okosepela te na moto apasoli photo na yo. Ce qui est très normal. Oui. Soki moto azwi photo na yo azosepela nango yo mpo oza pembeni okosala nini ozosepela parce que ozosepela na photo na yo ndenge moko lokola Mfumukimbangu aza na bomoi aza molimo ntango toza liboso ya photo na ye oyo ezali ya solo elongi ya Mfumukimbangu mpo wana photo eza acteur ya filme te ezali dessin photographie te mais ezali mpena photo ya ye Mfumukimbangu do ntango Mfumukimbangu azomona ke tozopesa ye lokumu ekoki na ye nde atondisami na bisengo mpona kosengela biso epai ya tata akeli likolo na se mapamboli akosengela biso bayindo tozwa mayele tozwa bwanya tososola bonsomi mpo tozonga bakonzi na biso pesa oyo ayo lokumu ntango olobi eza acteur ya filme te osali allusion na nani so nasali allusion na nani nasali allusion na baoyo bacaptura bafoto na bafilme bacapture sikoyo photo babimisi ale bakole na bandako. Merci beaucoup. Bongo bokutani na yo poto koma na suka ya masolo na biso bokutani na yo na Yesu Kristo po lobaki yango esa ki batu somo mais ya lingi maramba Yesu te makutani suna Yesu finalement il veut le beurre et l'argent du beurre ou comment limbola la lubandeko ba soso la penza matondo mingi omoni bandeko nyonso babelelaka Yesu bayebi ete yo yebi très bien oh yebi sabiso kasi yango wana sikoyo le 12 juillet 1997 vers 21h tosali losambo ya 21h tolingi tolala po baninga bapema po ezalaki na veye mbala moko naotala likolo namoni hélicoptère moko ya belisi mibale ezosala bamouvement boye ndenge ezosala mouvement mbala moko namoni sikoyo na memami wana yoza toza na balabala mabeka numero 100 na Bumbu sikoyo na memami biso wana ti na océan ndenge nga nazomemama océan Atlantique na Mwanda olonga na Bumbu ndenge nazomemama olonga na Bumbu ti na océan Atlantique landa sikoyo ndenge nazomemama bongo nazokende nazomona sikoyo Yezu bazoya bango pe na mapata na Yawe sikoyo Yezu na se Yawe likolo bazoya bakomi na niveau moko batelemi tango batelemi biso batu tobandaki totuni oyo wana nani ye ayanoli Yezu oyo mokili bazobelela wana badai batuni bino botuni bango mbala moko biso totuni bango Yawe azoyanola te Yesu mutu azoyanola me na ngongana eloko nini elekaki nga nazoloba lingala ye azoyoka ye mpe azoloba arameyen nga nazoyoka nde lolenge wana ye azoloba arameyen nga nazoloba na nga na lingala nde episingaki ngai Yesu epai na bino na Afrique nayaka te oyo nyonso baye na yango wana eza milimo na bango na bamakanisi na bango ya mabe parce que bonzambe ekatisaka frontière te bino bayindo ti bozoganga molimo mosantu ya nzambe boza nango te mokolo molimo mosantu ya nzambe ekosala epai na bino nde wana bokomona bokomi kokela po pamba te tata oyo akeli likolo na se ayebani mpona kokela na ye donc père créateur ndenge wana soki boza na molimo mosantu na ye nde bokokela alors mosala ozosala ezali solo parce que ponami mpona kobundela bandeko no bayindo wana Yesu azoyebisa wana Yesu azokontinue koloba tata mokeli likolo azotala ye tata mokeli te Yawe azotala ye azoloba te Yawe avandi kaka Yesu nde azoloba alobi lelo tanga na Bible apesi ngai bilembo alobi mindele bakomi na suka ntango bazoloba ke tout il levera dans sa gloire nani amoni gloire ya États-Unis na Europe te ntango balobi retour ya Jésus donc retour wana ezalaki marqué na les 12 nations ya leur wana communauté économique européenne oyo ekomi lelo Union européenne omoni symbole ya 12 étoiles ezali symbole ya 12 tribus d'Israël
oyo Yesu azalelaki na 12 apôtres lokola ye moko représentant ya Israël Jacob ndenge wana sikoyo ntango alobi alobaka makambo ebele alobi mindele normalement lokola bosilanaki bino na bango depuis 1921 lokola ti sikoyo baza kocontinue même ngai Yesu napesa bango mokongo mpo sikoyo basi bake au-delà ya baconvention wana Yesu mutazoloba azoyebisa ngai azalaki mundele to azalaki moyindo mundele azalaki mundele azalaki mundele yawe mpe mundele yawe mpe mundele matondo ezala na silisa silisa nde bongo sikoyo alobi mindele bakobetama soki batosi te convention tosolola masolo ya ebele oyo eyasire ngai me nalobi yango nalobelaka bato tomona ko mpe na baetando ike olekaka mpe na bachaine ebele mpo nini obetaka mpe lisolo wana te otikalaka kaka na baindo balamukakakunda bitumba ya moindo na banda obi lelo kasi outi olanda bilili te tala nano na lan 2000 tala ndenge olandi bilili wana naza nano elenge nazoloba nalobi nakutana na Yesu soki nazokosela Yesu makambo mbele Yesu akosilika te akosilika melakala Yesu asilika te aza pour mpona nini mindele baye kosenga pardon na centenaire parce que sikoyo bazomona ke na convention ya solo babandi kobetama preuve zela na peso preuve mosusu eleki awawa ya makambo nazoloba ya le 12 juillet 1997 très rapidement bato bauti na église bauti kobelela kombo ya Yesu balaki ke bango ntango bakosala marche babengi kombo ya Yesu biso sikoyo toleki na télévision toyebisi bato omoni marche wana ekosimba te eza eloko te ke après marche mais avant marche ekosimba te babelelaki Yesu babimi esimbi te parce que Yesu si apesa bango mokongo yango omoni sikoyo mindele bazolia dendo bayindo bazolia kisuka dendo nazoya parce mpona limbolake masolo nyonso wana eleka bilembo tosolo wana Yesu aloba tala mindele baza na lipamboli parce que barespecte kombo meme oyo Yesu wana ozomona ezalaki prénom Jésus prénom ya barome bapesa epai ya Emmanuel Dieu parmi eux ya bana Israël matondo papa kusu tososola nini na mokuse po tokomi na suka elo nini oyo baindo baolanda yo bakoki ko retenir na émission ya lelo deuxième partie ya Nuduk na banganga consacré na baindo consacré na bokundoli masolo ya baindo à travers Fumukusu matondo mingi tata keli likolo na se asali bato na baloposo na bango apesi bango pe na mabele na bango na bozwi na bango na mayele na bango na bakapasité na bango na mokili ya molimo na bango na barepresentant na bango to mibikisi na bango soki mindele po Europe na bango ebonga base kontantaki na bamilimo ya bango barabi bazosala yango baziatiki bazosala yango bino pe bayindo bosala yango do bino bolula pe kiboyindo na bino ena tango nyonso bokotia elikia na mokili ya molimo na bino esika mabomba mi ya kokela ezali alors botika kokonte kokende na mikili ya poto bozonga plus topesa valeur na boyindo na biso to défendre mabele na biso po babotolaki biso mabele esika babotolaki biso bonzambe soki tozongi bakonzi ya mabele na biso tokomi komilula na boyindo na biso teknologie na biso esika bakoko basukiselaki yango epai na biso ntango tozosala Congo ezalaki importe te mbeli ezalaki importe te na méthode wana soki tozongi nde tala ndenge tokokende liboso machine artisanale esali tisi oyoyo batongeli elamba bazin tolati identité ya bayindo biki mpe ezala mbeli ya bayindo kongo ya bayindo nyonso ya bayindo sapato ya bayindo matondo mingi na bandi bandeko batali bo bandeki kozela biyano na mituna wana mibale ya motuya na oyo etali bokutani ya fumu kusu na fumu kimbangu pe na Yesu Kristo alimboleli bino nayebi ke boza na mituna ebele ya kotuna c'est vrai ba émission eza ebele na kati ya RTNC oyo fumu kusu akoki kozonga lisusu mpona koyanwa na mituna na bino ata pe soki tolekisi lisusu na Nuduk na banganga te kasi tokokomisela ye mituna na bino pe akozanga
te ko yanola bino pe ko limbola o nyonso bokozela. Un grand merci, nous le disons comme ça, au couple Martin Ekanda, à monsieur Martin Ekanda et à son épouse madame Rifine Louye Ekanda qui sont fidèles à cette émission. Merci à vous, vous nous avez suivis. Merci à cette grande équipe technique coordonnée par Jérès Kelani, le producteur de cette émission. Nulok Nalewanganga, un grand merci à Joël Piangou, l'ancien. Un grand merci à Patrick Mbamou, l'irréprochable, infatigable, le diable. Merci à Junior Koufounzouka, Papa Nabeni Muriel. Un grand merci à Benel Dizimouké, à Olivier Loutete, à Merli Condé, à Shadrach Enzilame, à Jonathan Touboutele Ander. Merci à vous. Vous nous avez suivis. Un grand merci à Richard Masoulama. Merci au salon de coiffure et de soins Miss Jadel à Bandel Chibangu sur l'avenue Kassavoubou en diagonale de Michael Cosmétique. Merci à vous. Vous nous avez suivis. Merci à Jean-Claude Loulendo qui nous suit depuis la France. Merci à Eric Wenaoula Kambala, il nous suit depuis les États-Unis. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, très prochainement avec le même plaisir et avec un autre invité. Merci, au revoir. Lisanganza komba bilenge bapesi toli tango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi bongo yo lelo zobanga